Comment expliquer ça mboka mobimba? Tozana mabaya, tozana banzete, mais cercueil zo banda $400. Mais ekekota na mabele. Beaucoup de rabis soit à 100 cercueil. Liboulou na nécropole $2000. $2000 mutu wana buta kufi banda bota mati ya komiwana asimba ngote. Mais na Liboulou ba kotile pona $2000. Makamuni bolingi ko président de la République. Bolingi ni na mboka na biso. Votre responsabilité au kundaka biso. C'est rien na Nigeria ba kundaka bato fele. Cercueil vraiment eloko libaya ezala mboko yo. Cercueil fait bandaka ba $300. Beaucoup kate te kaka prix banda le cercueil 25 000 francs. Oya boya sala nete ngamo l'état na to sala. Aucune la politique oh soki nani ba commissaire du peuple ba député wana salaire $700. Sera kimi na ye. Monsieur salaire $2000. Bochev ma député 700 messieurs atangi saka petit na bekol na biso ba sen laïki ba sen bisumba $2000. Total siko bango ba député soki ba oya suba koma ba messieurs. Tellement bochev ba salaire minene bango tout ba boa kisi kotoana. Président yo to ko chata ba $15,000 ba $600,000 wa des benete na mutu azala ki abanda ko zwa balara ngo neti ya mboka na bango. Nini bolingi nini na bisoko tala histoire mukoto ko kutana na bino batu boto diriger biso devant Nzambe mukolana na Nzamba nga comprendre te mutolo la na to zwa mutafacha ka boyete pona ko bimisa trouble boko kota te mais ko kutana na royaume Nzambe te poza batu mabe